André Corchard. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Oh, tutombola maboko toloba Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître Maki na Londres, Maître Blaise na Londres, Maître Maipai na Londres. Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, Maître ninja, 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 moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Ninja, ninja, moto epela. Oh, elombe mobali ya telema na ngui makasi na nzoto aforma ba maître na kata Kinshasa biso tuto yebi lelo akei kobunda libanda ya mboka e okaka tombola bendele ya Kongo mboka bakoko e bapapa na bamama to soutenir maître ninja atombola bendele ya Kongo mboka kende lokoyaka tosangana elongo tupesa maître ninja maboko atombola bendele ya Kongo mboka bakoko e oh tokanga lisusu Maître ninja, oh tokanga makasi Maître ninja, Tumelela makasi toloba Maître ninja, tokanga makasi Maître ninja, Maître chinois Kiloa Matiti, restaurant la congolaise à Londres. Maître Sefi, meneur du ring, champion Simagula aux États-Unis, Guy Badjo aux États-Unis. Maître ninja sikatenda Maître ninja sikatenda Georges Kabongo aux États-Unis. Maître Makasi Keva, Big Papa, les managers Maître Raja à Londres. Maître ninja sikatenda Maître ninja sikatenda Imo Mat à Londres. Uche Mascot. Maître Frank Pindakai. Merlin à Londres. Maître ninja sikatenda Maître ninja sikatenda kitoko lingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe kembo 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 tokomona nkembo na yawe Les PDG Olang, Motema ya Madebo, Gisbert Lis Likolo ya Lisu, ASAV, Association des Sportifs Sans Frontières, Full Boss ya Djogo, Choisi Pio Pio Black King. soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe soki tokolingana ya solo alleluya tokomona nkembo na yawe kembo 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 tokomona nkembo na yawe David Toupa, le fils du maître.
avons tous, enfin en République démocratique du Congo, pour accueillir notre champion. Depuis 1971 que la RDC a obtenu le champion du monde du catch par le défunt Kele Lituka. Mais maintenant, nous venons de récupérer cet honneur comme étant le président des champions en lutte, boxe, judo, jiu-jitsu et foot. Aujourd'hui, Ninja Sikatenda est champion de WWA. Sur ce, au nom de la Fédération congolaise de catch, ainsi que la tente urbaine de catch de la Tchangou que nous représentons, nous vous souhaitons bon retour au pays de nos ancêtres. Je vous remercie. Qui accueille le champion au nom de la Fédération internationale de Londres, World Wrestling Action, que nous représentons ici, qui est basée à Londres et qui a organisé ce championnat. Nous disons merci pour l'accueil et nous voici aujourd'hui, nous venons d'accompagner le champion et comme je le dis, la phase de Londres est terminée. Il y aura le grand événement, c'est le retour de ce combat ici avec le champion pour qu'il puisse défendre cette ceinture. Ladies and gentlemen, like we said in London, we are back in Kinshasa. We are organizer the WWA. We have been in London, now we are in Kinshasa. This is a winner, a champion, Ninja Sikatenda. As you know, he was a ninja there and we are coming now. Nada. Les amis du commerce,
Nous sommes très ravis de voir Maître Ninja ici au Congo. Hein? Maître Ninja ne tombera jamais. Il est champion parmi les champions aujourd'hui. Il est au Petro Congo, Maître Ninja. Meilleur pour meilleur. On a pesi ba félicitation mingi na champion Ninja Sikatenda. Ba remerciement ebele pe na honorable Frank Diongo parce que makamba boeto mo na okaka na pendant mandature ya président Frank Diongo. Ba championnat du Congo et salami ya batante ti lelo na robima champion de Kinshasa na mandat kaka ya honorable Frank Diongo. Lelo te oza sous champion mususu oya avuti na Londres. Akeko défendre couleur ya mboka na Londres ayeli biso ceinture ya champion intercontinental. Parce que loko ya mutu ya onga na kangi na makambo eza tangu ndeko na biso Ninja Sikatenda akeko buna na Londres ko bima na ye pa ya kokota na ring azozwa drapeau ya mboka lati yango na nzoto. Na biso tangu toyaka pa na ba ministère na biso ya sport au sala démarche au senga demande soutien à l'état basala rango te. Mingi to mona ka bazo investir kaka na ba musique ba boka bango mabanga basala mais o eza important pour na mboka na biso ba sportif to mona rango te. Donc ba merci belé ta ba remerciement belé sous na Ninja Sikatenda, félicitations. Président, merci. D'abord, on a un adversaire, on a bondi na ye comme on a joué Redman. On a joué tant de quotidien ba combat na ye na nenga YouTube. Après pe abundi ba combat belé mais attaque après pe 15 combats na ye. Après daki moko, nous surtout en ba victoire. Ceinture ya zaki nango. Mais ti na joué ceinture zaki parce que na lingimbo ka Congo. Ndaku ne na musika na mona ki yango. Okasanda ko peut-être cause la premier ministre ou bien cause la ndaku ya ba homme d'affaires moko ya grave mais as athlète azo vivre na sport na ye ala cop muso sala raté mais biso awa na tout autre zo sala na ndenge ya mboka mukile yebi batalaka to ko linga te quartier biso to vante mona
déléquence moko soit ba phénomène kulu mais kulu na moi René ezala raté donc nakolo baté belé mais na suki wana et pour féliciter moi Nangai, athlète Nangai, maître Ninja, pour assurer le Kumu de la fédération, assurer le Kumu de Congo, assurer le Kumu de Kinshasa et à Tontiachan. Nous avons obéi les sous Maboko. Pote ya liboso bana na biso bakende poto quelle que soit raison motaki mili ba ozonga te ya talisi ke ali mobali oya kozonga wa po akozwa mbongo na Congo ya mibale mutu oyo ake kubunda na ye azaka tie monene ya mondele ayebana azape plusieurs fois champion nayoki ke azaki na kanda makasi ntango amoni ke aperdre pe congolais noir abotoli ceinture na azwa nango akandeli ye keno akoya récupérer ceinture yango na retour na Congo donc nasengi na ba organisateur oyo ba organisateur combat aller na Londres ba saisir biso à de toute urgence toyeba ba condition ndenge bango bazali pour te ba tout point de vue à fédération na ba date mambo nyonso pour na ba combat ya retour et kosenga ba athlète nyonso ona lukumu ya mboka kumu ya Kinshasa ya ekolo na nzoto pe na molimo te na makanisi to soutenir motake kubunda kuna ye moko bongo ya kopete na Congo non na mabila bakoko na ye non donc yo moko pe banda musculation pe entraînement lisusu de ce que la kise ba fi mona na monate nous en a confiance ya fédération nous en a confiance na yo ya bana Kinshasa et puis makambo ekoleka bakotsa mikanda totala cadre tokosala isene tokosala po eloko wana ezala ya malamu. Je crois que le message bopesi eza pe interpellation mpona landi nde bosololi awa interpellation na bakonzi ya mboka baaccorder intérêt na discipline eza plus populaire na Congo parce que le catch est plus populaire que le foot. Bakonzi ya mboka bakoka kosoutenir catch eza na sponsor te l'État apesaka ata infronté à tous les champions. Ezolima lokola bakatchers baza bacongolais te baza droit moko te na l'État alors que les catchers qui encadrent mpona koboya kuluna etambona na Kinshasa domaine nyonso ya kuluna nyonso sport nyonso takosala catcher aki kobeta aki komaîtrise donc bango bazobundisa délinquance na cité normalement l'État il faudrait l'État à soutenir Bakacher pour continuer au monde pour l'État à soutenir discipline à catch pour la base soutenir la discipline et bon monnaie le point en francophonie vous savez bitumbe belé pour se préparer belé en dernière minute banya qui Bakacher on a besoin de conseil à Bakacher batombokate bakende kosala trouble te po bokomelaki ngai que les 2 derniers jours wana bozokende
bon perturber tout parce que vous souffrez ma casse n'a pas entraînement, 5 minutes de photo, passer à macaron. Merci pour vous qui l'a créé papa na bino. Pour ça qui trouble été, pour que quitter pour moi d'abord comme maîtriser bino azate. Pour ça la gare ça là, pour l'andeko, mettre ninja, ça est le coup moi la vacature nyonso. Et puis il y a Afrique, il y a africain. Oui. Congo va arrêter parce que il a représenté l'Afrique, il a représenté le Congo. Alors pour la précision, na vacature va comprendre été. Quand on a vu mettre ninja, na président attente, na secrétaire général attente, manager naé, na présence à mettre Chun premier, na présence à champion de Kinshasa animal, mettre ninja à Boyaka Kubunda compétition à battante na Kinshasa T. Dès que vous tenez le message, président pour mettre ninja T à Boyaka compétition à Kinshasa, c'était la catégorie ni par rapport à Congo. Azalaka nde na voyage. Donc, président Liboso a sabotaka compétition championnat national T, to championnat à Kinshasa T. Président Liboso ngwana. Yami balé. Sentir naye eza na catégorie ba sentir to salité. Donc, aza na catégorie sentir à Kinshasa T, ya Congo T. Ya abundi a défier Mundele et à Londres, à juste inscrit à Londres. Dès que bah athlète Moussou, bah Zoaka. Donc bah c'est la confusion T. Dans le sein de à reconnaître. En tout cas, puisque la fédération, dès que bah quand il va document na sengi, tu peux comment dès que bah document tu analyses bah document parce que c'était la kisangwana, puisque mon compte tu peux comme là et sur bah document au représentant et la fédération na et comme il biso tu peux payer ça à la biso pour dans le sein là. Tu dois reconnaître ces tiroirs. Donc, de sorte que, tant que ça de ma retour, après le retour, tout un gars défié à codifier. Codifier. Alors, il faut d'abord souhaiter que, mon tour à Bunda qui n'a yé, à Canelier, les Congolais, surtout les Africains, Bazala, Sima, Yametre Ninja, pour sentir qu'on a éthique à la retour. En tout cas, tous les catcheurs, tous les quartiers, des styles de semi-balais, des styles congolais, et des styles classiques. La pesmino chance, la pesmino longo, il y a un peu Moukako soit, allez, Pro Chanel, les autres ça va combattre la bino. Merci, bonne chance, il faut gagner dans les tours. En tout cas, Bisso, comme papa Nayo, pendant le coup en Afrique et le coup en Congo, on gagne dans les tours. Il y a un public avant comme c'est solennel, vous allez permettre un petit mot en anglais pour ceux qui suivent on a la paix Ladies and gentlemen, like we said today, we are in Congo, and especially here on Saturday in Kinshasa. And we have been with Mr. Ninja Sikatenda. You have seen him in London, our fight with Joy Redman. Now today, officially, he has been received by the president of what we call here a Congo Wrestling Federation. In French, that means la Fédération Congolaise de Catch. And this is the president, the equivalent of the president, Mr. Honorable Frank Diongo. Officially, Mr. Champion. He has been received here in Congo as a champion because, as you know, he went in London representing the country, the Congo, as a country. That's why you've seen him with the flag, Congolese flag. And so this is official ceremony where being received, and he had all the congratulations coming for the official representing here by Honorable, like I said, Frank Diongo. And thank you so much for this exceptional and official reception here in London, in Kinshasa. This is Saturday. And officially, thank you so much, Mr. the President, for this honor to receive our athlete and our bell, WWA champion. And thank you for all advice and for this moment. Thank you. Okay.
nsima Alexa Tima nzambe kutu moto asala motema akoma na ekokamwanga ndenge nakomiso yanga cercueil ofandaka yo moko naka te yawe razono zara nasoka kibota ayayaya yawe razono zara Merci. Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.